Parce que m'a dit là, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Déjà, pasteur de l'Essaloubon, prophète des nations, a vu musicalement les padres musique des Koufa. Et ça, musicalement. C'est que mission a Denis les sabi à l'obaki bongoté, à l'obaki que musique est Koufate. À tenir par l'obaki on peut pour faire rigoler parce que les 18 ans, ça a été belé, ça fait rigoler. Les padres. N'attendez les padres. Que les padres te baisent. Les padres, les padres. Pas bien Mikolo, Vasco les padres. Vasco ils poups. Vasco ma belle ils poups. Parce que tu as des autres émissions. Tu as des autres. Nabi, Nandinga ma bête. Non, rivalité les bandales. Yo sal school émission. Yo les padres nango. Venam su fallait nango. Te mamu venam su fallait nango. Les padres nango. Next ni le fallait nango, les padres nango. Te ni le padres nango fallait nango. Naye yo. Naye mbela mama oyoka. Bah on aura toujours papa. Surtout bah on aura papa. Mais on le dit tout. Moi la vérité. La vérité. Tomoni, regarde-moi, c'est bon. Et Kanga et Simbi. Si on fait un autre, on est détenu. Bateau bien sur le 18, na mon niveau na Fali, na wala niveau na Boss Live. OK. Boss Live, vient Boss Live vérité watana. Je pas les 18 ans d'Europe classé par père na 40e position. 3e position. OK. Première dans les shakes. Na loba vérité. Mais loba vérité. Maman na loba on na loba vérité. Na loba rapena na kenda nango. Bon, obila on ndako na cité beta. Non, ils ont bêta nango. Mais sauf que parce que ma bien là, aux l'émission la biso ils ont bêta. Ils ont bêta. Non, sauf que ba couvre fait Zali. Ba que les souté. Bon ba disent que ça ils ont bêta na couvre fait. Gianni Pacha s'il vous plaît. Toi Fanda, Fanda dans un talent. Oui, Azana ba le padre na ba façon Vasco ma bien là OK. Non, on a ba façon Vasco ma bien OK. Ba façon Vasco biso score bato fanda wa. Naïbi qui a déjà yebi qui bureau, yemo yebi qui bureau, ça ne va pas parce qu'il a créé des réunions mobasala maïcha. Je crois, là bas fan dans c'est ça quoi. Donc to lingate obi qui a chanti ku to azo fingate. Mais bon c'est la moto alo ba trop na ye, jour ko longande bo comprendre. Moto ba ngo trop na. Mais Marcaouz azo salama be makasi yem to azo kitse sous mouvement makasi. Donc nazo ah vous avez besoin longwa. Alongwa kitoko alongwana ye. Alongwana OK ya kama be. Ya OK na ye. Tala ba secret mususuko oto yebi. OK na ye. Nazabo. Skobino boza besoin de déstabiliser ba père Tony. Na panzi bona mito ndazabo na ko panza na panzi boye. Okoyeka loko bimi. Mais na moment okoyeka loko bimi. Il y a une émission pour le concert venant sur les Abeti na Côte d'Ivoire et puis Abeti concert moko Simbi concert moko bato bazo yemba banze mobimi pas même une semaine mais bato ba yemba on na voix na sali polémique mais Babeti générique et bimi ça la promotion générique yo yemba moko lobela betaki nani mettre Gims mettre bon tolia bambongo na yete mais tolia bambongo musala to sala na kati ya orchestre na yidi ezaka ke ba jaloux ba yaka pembeni pona ko ya ko troubler mutu même soupe bana pour ça ba bomele orchestre neti master nga trésor congolo nazala kuna boye réunion salami avutela nga bikoma donc ayibite ke ngai oui abosani ke ngai naza mutu na utaki parler directement pas faire rigola na uta créer mon oti faire mtasala kanga yo uti na yo pas le king ce qui peut le king ayeba ki yo te vertige wan lokwa ba yeba ki yo te donc il fallait que ba kutuna le king ba présenter porte-parole toujours à Sigaye ils ont importance te donc ba ayena réunion zo chapi bikoma mo mamoya ebite ce qui ba pesa que chance pas le king alinga ki azonga alinga ya pas faire rigoler te vous comprenez mais alongo pas le king kuna peut-être erreur mo ça na maki ayeba pas faire rigoler place ba noko loba ke fali nzambe abosa ki ando ba fali nzambe Kubu yoyo papa forme Trésor ngando papa yoyo Les kings na kutani na jeune homme hoyo na dible Kote na ye Lokola baton époque ya Jésus-Christ
Mambo de Dublin. Patrick Meka, ombre jaune. Les rois des blousons. Ase kaka na ye kaka o azalaka epe timide. Marcel Socia. Kasi kolukela ye mindondo te kote ya forme. Mambo de Dublin. I cavalieri Jansi Maya si forza Italie. Akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo. Roger Weston. Bansele ebele bakomela soi. Bona bolingo mambo apesa na yo ti. Mélanie Lumumba. Mimi reste vainqueur. Mère Pichu asi akangaka dina. Moninga ya Brigitte Opelela. Mama na Sarah. Oh mambo. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Les fidèles internautes, nous sommes sur www.africa Elengi TV. Je suis SP au Kakola Lion de la presse. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux entre de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous d'ouverture parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Merci beaucoup au tendre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour le soufflet de vie. Merci comme ça à Mike Lokamba, l'archevêque, mon cœur dans mon papounet, et pourquoi pas comme ça à toi Richard Tessa derrière la caméra, baby, image sans micro, ainsi qu'à notre monteur. Berlu Vungamete, le papa de sa fille Nick, mère Venangai, la Lion de la presse, mère Venangai, la Queen, puis l'Ova, sponsor à Makassi, mais il est dit pour ça, pourquoi pas comme ça, RK de Bruxelles. Matoui Doy de Légion, la Potatanga. Je t'ai fait des gros câlins. En tout cas, meilleur venanga, la Sconium Bunzale du padre, meilleur venanga, na papi sa pour chef de ville, meilleur venanga, na batunion, sur la Lion de la presse. Bon retour, nayo. Mon ami Balobi, il y a effectivement, junior, mon tout quoi. Bon retour déjà, parce que c'est un d'Abozongi, et c'est d'Abozongi. Je t'aime beaucoup, mon ami. Et voilà, Richard Tessa au fond là. Invité là, un peu surprise, mais non, le bâtiment, nous allons découvrir ensemble avec vous. Te redécouvrir, pardon, ensemble avec vous, Richard Fongola. Voilà. Bonjour, Gianni Pacha. Bonjour. Gianni Pacha, pardon. La Lyon. La gauche, donc, ouais. Donc, bonjour, meilleure vue. Ok. Mon niveau 2021, banda tokota kiango. Tout le monde en était. On a profité de souhaiter à merveille. Okay. Et puis, merci Nankolo Moutabaté lui parce que Belé tout en 2020, cause de Covid-19, tout continue à bango pété. Les sous-spects ba Belé en côté, mais ba tiki biso. Merci donc, beaucoup. Ils ont ngolou, donc ils ont grâce. Il faut toujours qu'on remercie Nkolo. Merci, il faut qu'on remercie Kolo. À droite, dans la mouvement Achati Santé. Bonjour Achati, merveille. Oui, bonjour, merci. Pareillement, merveille na batonia surtout basepela na Chanti Santé. Au basepela na orchestre na bango cité d'amour de Gianni Pacha, donc merveille na bango. Merci beaucoup Nozongi là, ouais. On a mis minde pas pauvre, ma fondé na attaquer les lots par américain. Eh, tu. Ouais, on bébé ça m'a ramené. Bébé ça m'a ramené. Bébé ça m'a ramené. Ah, bébé ça là wapi na Canada. Kasi eza américain.
Est un continent Canada. Mais c'est ça. Parce qu'on a des parents américains. Tu es américain, ok, bien. Tu es le parent américain. Canada est un continent. Ah, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Tu n'es pas sur ma ramode, tu n'es pas en Europe? Non, non, on a un Anaël Jalis bébé. Mais au moins, il a quand il a un Amérique, boule les États-Unis. Au monde est aux yeux, hein? Internet, au monde est aux yeux, hein? Donc, c'est ça. Voilà, on a lettre qui est dans mon bongo. Jenny Pacha, Boni santé. Oui. Comment ça évolue ton groupe? Oui, ça évolue très bien par la grâce de Dieu. Nangolo Nzambe. Donc, on a quitté que les autres vont la paix bouillée. Et bien, les gens qui ont 3 mois pour Sika baza sauté mais na ngolo nzambe donc par sa grâce les lots tous vivre tous travailler comme il faut tous à peine moi ba chance me sont moké les lots beta featuring na ba Daphné ba Mystère Léo ba ngwe belé ba DJ Gejevara na moni Daphné beta na venu so quadra donc rumba ba beti lo mo ya bien donc bisopé et tous na mambo belé na lumière donc album na biso zo ya lumière. Donc, bah, tout vraiment basé la lumière. Bah, on comprend que belé bah mon athée. Déjà, moi, sauce tomix, c'est bon, sauce na trahison et j'aime bod. Moi, c'est bah gérer Sinzeza. Après, c'est bon, bah merveille, gérer Sinzeza, merveille à Kafoulek. Donc, merveille na gérer Peugeot, hein? Ah, gérer Peugeot de la Lyon. Papa gérer Peugeot, bah Yannick Kayenga, mon invisible. Donc, basé belé bah crédit lyonnais. Lomingo. Crédit lyonnais. Donc, basé belé. Ok. Ça te fait comment? Les lots, il y a ça featuring. Na batona minene nyos tout za sollicité, on ça featuring na bango pendant que l'artiste me soupé minene no moto on vend au monde que au pinzako par rapport au PSG les qui n'enga mais yo za sollicité ça condé. Non que moni na mokili soki toza na mutu na mso ko cha ya lekinga et toza la pena forte. De pas no yo mutu le kwazate. Na leki mutu te mutu pas lekinga te. Tu es sûr? Oui. Donc on va prêtre à danger. On a pas problème. On va prêtre à danger. Bakweya. Mutu msu ya balabala pe porteur a commis danger. Et là c'est que mutaleki bis mutaleka muninga zati. Mutaleki biso tout nzambe kaka. Donc c'est ça. Dans la musique mutaleki mutazati. Bon na musique surtout bito que non na musique et koleka pe et ko vraiment ko zala te moi avance ndé. To tika na bekar. Et quand ko la mula. N'habitez maman au bagwa n'habitez. Bekar ezala la musique. Musique elle wa course. To boki mambango muninga mso akoza liboso mais so yo poza na simano forcer au lekai. Par rapport à Berrer peut-être un sous souffle. Oko ka shooter. OK. Parce que pendant la minute na les cabines na moi na moi avance que bino. Na avance que biso, na génération na biso. Non, bino nyos na musique. Na minute. Ensemble. Na minute franchement ya côté la motuté. Et ça pena côté la motuté, ça vérité. Na sengi pardon. Mais vas-y, pas cher. Na ba fan. Oh peut-être ba komona lo na loba mabe. Non na banga te. Je suis un homme, na ko yuko banga te, mabanga nzambe. Na ko yuko banga te. Richard te ça va chati sente kuna go seka. On seka ni tout na on seka li. Nous sommes ba salanga chez moi. Bah vas-y. Vas-y. Donc tant trop ba déjà aigle likolo donc à mon loin quoi. Et donc tout le monde a aigle, tout le monde a fait même so quadra koraman ko fiolo mide. Alors ça la featuring na ba. Donc tu aigle liboso ko fiolo mide. Obi? Tu aigle liboso ko fiolo mide. Na classé ka ba to ba beta. OK. Kocha liboso ngate mo. Non, Jani ko changer te ozoloba te. Na bien, kocha liboso ngate mo na ocha. Jani, ozoloba te. Ozoloba changer. Kocha liboso ba fan mo ocha. On mo changer maloba kwani. Non. Yo poza mututi. Oui. Voilà. Ba fan siko ndimba ocha na ni haliboso na bato na tangi. Ngapo na bandi na aigle. Na bandi na aigle. OK. Et na yoko ba to mona ba aigle, to mona ba quadra koraman. OK. To mona papa na biso kofia. Na plan na profiter na pesa merveille rambo bambote belé. Nazo mona ba héritier Watanabe, nazo mona ba El Generalissimo, Robinho Mundibu, nazo mona te 4e position. Te na otanga, yo nazo mona ba fina biso papa chéri, 5e position. JB Mpiana, Maestro Fabregas, donc nazo mona
nazomona baartiste baza mobele yo okontinue baposition mpo te kasi yo nde tolobati yo par rapport à baavance te yo moko sikoyo okena bavitesse no nga mpe nga na songisongi oyebi ti bon siko nga na bonanga polémique ya kotyana liboso kotanga nde bato oyo bazali pacha olinga question langa omoni nde distraire ngai bagolo balinga bote totangi paper vt bagolo balinga bongo te tika na panda otanga baartiste oyo baosala mosala ya bango ya bien distraire ebonde bagolo nde bapupolo awa nasali nini oyebi nasali nini mais so bapupolo nga c'est normal naza mpe nayebi te defo nini nao nango c'est normal mpe naza mpe mutu même yesu azalaka na bato nyonso te bando olinga c'est ça, c'est normal. Voilà, on va en venir par là, Gianni Pacha. Toyambi Nayambi Mouninga Nangai journaliste était, Nayambi comédien était, Nayambi quand même un chanteur, hein, ouais. Musicien. C'est au cours s'appelle ça Bafan Nayo et puis donc on a en pleine émission Christian Solo. Baboni Nyostu il y a Africa Lengi. Namwelo moi bien moi j'aime la chanson Yembela JR et Boda. J'aime Boda. J'aime Boda, c'est ça. C'est trahison. Ah voilà, trahison, moi j'aime ça. Oui, tu connais la chanson, non? Ouais, c'est ma chanson. Ok, on a entendu l'autre fois dans WhatsApp. Tu connais ça, non? Non, voilà Mystère. Ah voilà, c'est la chanson que j'aime. Ah ouais, Mystère. Et ça est bien, voilà, et Mystère, puis donc, moment de la marole, et ça est bien dans la Queen Puis Love, hein. Dans mon chéri Guillaume Meloma. Fallait aider yana. N'habite autant bol na car non moyen na accenté tendengeni. Donc one is a Mystère is a mon Christ nini azala contre Jésus. Yora maloba. Mon Christ nini azala contre Jésus. Musulman nini azala contre Mahomet. Pourquoi bébé nanga lelo komi. Donc maloba ezali we manze mo sika. Na olinga kuna mimaka kaka. Donc eza banze moi sika donc olinga suko yemba yemongo troti. Mon Christ nini azala contre Jésus. Musulman nini azala contre Mahomet. Pourquoi bébé nanga lelo komi na mama. Esi on a mime ka. Esi yebana kenalinga kayo moto solo kanini azala contre Satana. Pourquoi bébé nanga lelo komi contre nga mama. Esi yebana kenalinga kayo Esi yebana bolingo nanga ni ya pasha. Esi yebani mawa. Esi yebana bolingo nanga za momo. Esi yebani elokwa moibi mama elokwa moibi souvenzalaka sukali. Eloko ya bato souvenzalaka na elengi ligambo akobomba. Sugeye ba ningisaka mboka ezali susu n'intérêt to bombe se dévoile et si yebani kenalela prisonnière d'amour nangae enfermé na kaja bolingo na ye libéré esprit nangae Maramba bolingo eza mystère na nuna monate. Maramba bolingo mystère na nuna monate. Mubeti na moto azobeta mabazole lelongo ye. Mubambi na moto azobamba mabazole lelongo nzambe na ngai. Muchubi na moto azochuba mabazole lelongo ye. Ezoye banate nani akoganie pashae. Et pourtant mokoli kolo moko nase. Koganga sinonima pasi to rengi nzambe na ngai. Obumanga talandenge obuminonga nakobika te o sogo boygo pardonner bamemeli ngai wapie oza wapi loba na yeba pona ya mama oke wapi loba na yeba pona ya momo de la marole. Et si yebana bolingo nangeza momo. Après la pluie vient le beau temps. Salanga lengi lole mona litoyi. Puis salanga plaisir. Lole mona monoko janie. Privé nganyozo bolingo te mama. Privé nganyozo bolingo te mama.
privé ngani ozo bolingote maman. C'est ça quoi, donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Mais ngani nzembo na ndozele ngwana te wewe nzembo ngalinga mokimi yango ya pasha. Ba lelo trop. Ouais, na nzembo yango lo bakiti. Ayo ba nzembo ya yembela. Ayo na yembela luzabi osimba médaille. Médaille. Eloko yo bolingo ndeti chombo kila. Ekoti motemelenga kokwanze zovimba kaka Diego Pembele. Esika natiaka maître Dino ekoma nango lie ya bamure bayaka basimba po bazwa ide ya kolove ele la Mésopotamie mama Deja mandonga ngaye Rebecca Ralove na lela mama Biko Minyaki Vicky Mbelani Notindo Rombe Emani Ndala Al Capitano mama na lela mama Eloko lela mama Eloko mama yobo makanga Eloko ngana lela jani nanga Eloko ana yobo mapapa Eloko ngana lela Yasine Batuna Eloko aya otala petite sœur Eloko mama kozonga kozonga Eloko Yasine tala bébé Jalis mama kozonga Eloko c'est ça quoi. Mawa. En tout cas, félicitations. Moi, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de cette chanson. J'adore ça. Ah, en merci tout cas, beaucoup. à chaque fois, yo merci. C'est quand ils abattent pas et bien air de snack ça quoi. C'est quand on va entendre que l'on a mon enfant terme. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, le bon air de sonner. N'est-ce qu'on est né? Oui, c'est un qui vous amoureux à chanson. Ah oui, je suis amoureuse de ça. Amoureuse par voilà, ouais. Je suis amoureuse de la chanson, donc j'aime ça, j'adore ça. En tout cas, félicitations. Toi, si tu travailles avec des paroliers ou bien ça, donc inspiration na yo moko. Vraiment, la minute où moto est en frais. Ok. Donc toujours travailler biso moko. Mais moi, batomaye le bazanga raté. C'est mon côté le quoi bolbi Mésopotamie. Donc faut qu'il a nenga love. Voilà. La Mésopotamie, c'est long parcours à vie d'amour. Ok. L'autorécire, système à des poids de mesure, satisfaction, plein de bonheur. L'unsadio, Simba, Dangola, bébé, sans toi, je suis entre les marteaux et l'enclim, bébé. Sans toi. Donc, tout le bel mamba, Mésopotamie. Voilà. Mésopotamie, et ça, batanga géographie, bah, bien. Et ça, fleuve Mouro, et Kabola, Euphrates, na. Efrat na bosani koma mususu wana donc omoni biso ba géographie to zongo kala ekabola Efrat na Pacha na ebité éléphant je voilà olobano on peut passer autre ekabola bamboka wana eza na kati donc tolobela bato bayaka na bolingo bato akoti na kati entre mobali na mwasi ayeko tia songi ba mwasi ayeko to yango tobi la Mésopotamie c'est long parcours à vie d'amour de l'autorécire, système à deux poids de mesure, satisfaction, plein de bonheur, nous à Dios. Donc l'autorécire, système à deux poids de mesure. Donc c'est ça. Donc il y a une émission. Voilà. Donc il faut expliquer à Rabat, tu vas comprendre. Chanter ça na bonga maman boye, pour tous à l'Arabie, pour cette CNTP Aza na droite nangai. Jenny Pacha, tous à la rubrique Mo Awa, émission à Bicho. Voilà, au Pona. Ouais, ok, c'est bon. Ils ont enveloppe et chanter ça. Donc, on a mis enveloppe en haut, beaucoup de sélections en haut. Voilà. Merci beaucoup, Richard Tessa. Et voilà, ils ont enveloppe, Jenny Pacha. Ils ont la rubrique Nabiso. Ok. Rubrique Nabiso, il y a une émission en Gaï. Et enveloppe pour eux, ils ont au monde va dessiner. Comme on a l'internaute, les avions, tu as un peu tout faire voyager. Bon, ouais. Tout faire voyager, ma canisse Nabiso et qui est pendant que Luka quoi. Et qui est pendant Luki tous les lots et lequel Jenny Pacha 3 personnes. Nabi qui n'a qu'à 3 personnes au Payazati.
Kobanga no ok. Ah bon? Mbongo pesa longwati. Mais ça déjà nga banga ka nzambe yo. Eh. Ça qui Yo mo signé no hein. Ouais. OK. Voilà. Et ça wa opona moko sima mususu ndito wala linga so ko bakanja. Donc moko après mususu mais aujourd'hui on met moko après mususu moko otangi composé en 4 et puis on va décortiquer. Il faut nous aller l'écolo. Je ne sais pas. Ah, tu batra ou non. Oui, mais qui a un raté papier, belé balela, et belé ba CP là. Attends. Oh, il est. Oh, bien sûr. Et belé ba CP là, et belé balela, et belé peut se retrouver. Et belé ba silika. Ouais. Promettre biso que oh, le balso vérité, rien que la vérité. Bon, donc. So monde va composer en 4 questions tout non. Ah, donc c'est ça. Question me reposer il faut na la vérité. Na la vérité. Vérité rien que la vérité. Soki pesa moko boye to kokite ko lobango na. Oko katendeli yo bio banga makambo te. Non, eza ko banga te. Eza ma question monsieur eza ya vie privée. Okoki jamais ko étaler vie na yo boye liboso ya caméra. Yo banga ba étaler vie privée non. Donc vie privée za vie privée. Star na vie privée te. Azanango pourtant to yaka na palais to zongi na mère na ngabe mère azara te. Donc zongi bona palais era ya. Obi maloba no depuis to banda ki maloba no kanga ngo e kanga na ndeni. O para américain obo yango. O te o lukela ba problème mo zongi para américain. Ay ko so zongi pas alors que yo mère azana kinte. Ngasi koyo na yeko yo lobi yo lobi oui azana kinte. Yo lobi makambo ya Amérique na pensé que maman États-Unis na moni ga o bamanga kuna ko. Et vous avez question moi le roi bandit mon na bombe pesa moi trouble quoi. Voilà Jenny Pacha, tu peux gérer. Ouais. Tu peux gérer devant bah internaute et puis bah fan Jenny Pacha que tu diras la vérité rien que la vérité. Ouais ouais. OK, voilà, tu peux maintenant choisir. Merci beaucoup. Au fond là on a Cathy et Oebsebiso Kombo Niza. Mais na moni déjà atango fongo là. Ah voilà, ah ils ont monté mais faut fongo la capo ba. Ah Léon a salé on bien té. Ah. Fongo là. Lentement. Ah Jenny Pacha tant de fongo. Et ce fongo maman et quand même makasi. Baninga yo le loza mili moni mili mako boya batu le loza pas Pacha. Bon, on na biso Koffi Olomide père na biso quoi. Koffi Olomide. Qui est Koffi Olomide pour Jenny Pacha? Aza icône. OK. Voilà on dit à raisonner là ngoti. Aza icône. Aza vieux o lelo to tikali aza monument na biso nyonso so lelo to telemi. Il faut te respecter, il faut te passer respect. Un après sinon le batu ba vie. Ba musicien o lelo le roi aigle. OK. Apesi aigle ayaki na talent na ye, ayaki na boulot na ye mais lelo abimisa star a monene o azo présenter biso na Afrique. Mobimba et puis monde entier pourquoi pas tout le monde entier pour mamuto mona zo sala déjà zo sala mamba bien. Wana aigle. Abimisa sko mona bongo. Abimisa bana ebele. Abimisa bana ebele. Abimisa bana ebele so to bitolo ba abimisa pe les padres ba to ba emsu bata maison mais ba. To komi na kunate. Ouais, ngana lo baka ke abimisa za grand. Asalama mama minene. Tala kaka banda carrière neti lelo succès na succès. Donc muta bon faut respecter, muta bon faut vraiment ça ba faire. Non, so lo ba mam no les pardon so sa culpabilité mo boye. Ya nini na lo so mo la bon so na télé na OK ma be. So na télé na caméra awa na no lo bato beta maswa les pas de te bato ba mona nga faux. Na obimenga. OK. Ouais. D'accord, mais yo motango banzo tango bosen papa na otangi papa bosani été na lobi yango na yo ke lo loba. Voilà, tout le monde qui le quadra notre icône, notre baobab de la musique africaine. Autant que fait la maman tout le monde est présence na yo aux akiwana et ça qui on dit non mon les première rencontre bino. Oui, les première rencontre et au monde na ndimagite ke faire ko solo na petit ne bongo. D'accord. Tant to koti to yewana to fandi merveille ramba bi non faut mon avis. Tout élément tout mon avis na télé peut faire tant na keya bi oh collègue talaka icône na bongo na simplicité bongo. Merveille ramba présenter qui on dit. Obi? A présenter qui on dit pas rambo. A présenter ngai te tant to yemba mo ebisi na moni mo quadra telemi. Azo yamba bato na date. Faut pas présenter mutu. Donc so mutana matanga bato. Tu vas présenter qui yo? Te. Tant y a collègue yabi musicien ça arrive pas faire rigolo là.
Ah, bino boni ba polémique trop. Eza polémique té. Tozo solo là. Tout Tozo sur sur quoi Koffi dans la Olomide, minute non? aza basé na mambo ba featuring auto obeta na Guinée ko na clipé Gianni avec featuring mona Gianni Pacha. na Diamond donc mikolo toni ba polémique té pour Pacha. Polémique nizana. Donc Merveille ramba loba bongo to loba été. A présenter ko bongo to présenter ko bongo té. Oui. Siko. Polémique nizana. Quadre yebaki na EP déjà. Ayebaki na EP déjà. Mais Merveille il fallait kaka loba. Mais avant loba déjà tant tozo ya so moni pe image au mona avant to ya loba. Via télé déjà bengi collègue. Yo mona comme ça qui est important il fallait kaka loba bongo. Bon moni mutana bandenge na bato na bato bana bandenge na bango. Ouais donc à lobby o ya linga ya loba c'est tout. Et ça là qui n'a bien que mona que fils il y a le padre et puis pour visiter. Ah oui ah oui. Parce que Koffi Olomide a comme Coco na yo hein. Si. Parce que les padres pas les kafuna. Ouais. Et surtout qu'il a reconnaître les padres ma casse. Ouais ouais. Ils a bongo. Voilà, merci beaucoup. On peut passer na msusu. Excusez-moi, oui, dingai voilà. On dirait qu'il faut pour naka wano simbio. Hein? Pour naka wano. Là. Voilà. ici. On est là. Comprenez, quel est que dans la voie. On doit qu'il me savoir n'inga fona chona pona. Pona. OK. OK. Fongola. Richard ça na cause on ça ngako simba bona na misana ngati na tsona nzoto quoi. Voilà. Merci c'est ba Richard. Il mange son microbe. Voilà. Ouais. Na mon niveau na biso Papa Hervé. Ferrigola. Ouais. Le padre Motoyambo. Qui est Ferrigola pour Gianni Pacha? Grand chanteur de mon pays. A une belle voix. A une belle voix, a un talent donc ça. Donc ça vient grand chanteur a une belle voix. Les loso babi na Congo a une belle voix ba ozo payer. OK. Donc ça vraiment aza motuya pe aza motuya vie mo lelo boy soto telemi botuza boy ye mutalinga ya lakisa biso na bato. OK. C'est ça. OK. Depuis Bokabwena oza sauté na Jet Set ça fait combien de temps? Une année et demie. Une année et demie. Une année et demie. Ouais. OK, beaucoup tanaka na le padre, beaucoup tanaka to bengana deux fois o ngana benga to bengana te mingam na benga deux fois. Parce que moi on a toujours kanda benga papa. Ouais. Ayamba ki bien? Oui, ayamba très bien et puis ayamba ki voix na moi bien té, ayibsinga Gianni voix salinini. Expliquer non to utaki obeta concert mo na ndinga Congo central. Na banzela peut-être un chose à pousser on des salibom. Après bien OK, c'est bon. Ouais. Il te manque de fois? Non parce qu'à la star tout le monde on est déjà trop na télé. Et comment on est boy télé de biso tout le monde na kaé. Na yonde banda ko mon c'est des choses différentes. Pour le yazo manquer c'est trop dur mais orchestre PR mon surtout fan to raisonner ba voyage net au Kenda moni. Non, moi non on parle de Ferrigo là, on parle pas de Jet Set. Ah ba usko na bien. Mutazando za la kaka yeto kuta na rap to yembi to lobeli makambo ya yemba attends par rapport à quoi? Attends. Ferrigo là. Aza papa na yo non? Aza leader na ngai mobimisère ndenge na nyalo ba masala ngai bato lobaka. Aza mobimisère. Papa aza papa ba Mathias, aza papa ba soki bon musicalement parlant ko bengi pe père. Na koki pe ko bengi père. Aza père te mais na koki pe ko bengi père. Te ya père musicalement quoi. Je n'ai pas ça. Qui est derrière toi? Mon Dieu. Ouais. Dans mon clarté. Papa Hervé, tout le monde est au ça là. Regarde-moi, regarde-moi des. Waouh, regarde-moi, ça va. Okay. Clip kitoko, voix kitoko. Voilà. Ouais. Bah retomber là haut ça va. Hein? C'est long. Ouais, bah retomber là haut, oui, bah tu vas lobeli, on a vérité. Ngalo ka vérité. OK. Ngaloba na vérité. D'accord. Soy simbi, soy simbité dans lobe simba kiti. Voilà. Les 18 ans tout le monde qui parmi ba bimisa ki ba nzembo tout le monde peut pas perver pas boire qui générique. Oyamba ki on des générique qui toko mais na comprendre simbité pourquoi? Pardon? Générique qui toko mais na comprendre simbité pourquoi? Pardon Gianni Pacha. Non, s'il vous plaît, Loba non. Générique qui toko. Voilà. Mais na comprendre pourquoi simbité. Générique va perver simbité.
nalobi vérité et puis ba bureau ba yebi et ba fan ne pe ba yebi générique kitoko na bandi générique kitoko mais et accroché té. OK. Ouais. Sans polémique. Rien que la vérité quoi. Siko pona yo bato ba bimisé les 18 ans ya banani simbi. Bon, il y a namoni ya vena biso fali pupa kitoko. Linganga chérie, linganga bébé. Linganga chérie, linganga bébé. Linganga chérie, linganga bébé na yo. Linganga chérie, linganga bébé na yo. Ah laissez tomber, ah laissez tomber. Mon bébé, moi je suis fatigué. Johnny Pacha, pourquoi laissez-moi juste une fois. Naemela mama, payoka bien. Naemela Jalis, poilala bien. Je vais chanter. Mamba c'est pelandeni. Hein? Mamba boye pendo. Mamba pesa ba golo skanda. Non. Johnny Pacha. Ton papa. Naibisho. Vraiment oza ko honorer no papa baninga. Non. Non, non, non. Baninga sala ta boye ta papa ata lo papa. Déjà kaza chanteur à mboka belle voix so yiba zo bato ba belle voix. OK. Ba leader à belle voix. Mutali boso msuba ko zali pas. Non, ba honora toujours papa. Yango surtout ba honora papa. Mais le bito, voilà la vérité. Na zo ba vérité. Tomoni, regarde-moi, c'est bon, et Kanga, et Simbi. Si on fait un an, on va se rendre détenu. Bah, toi, bien sûr, le 18, na mon niveau, na Fali, na wala niveau, Boss Live. OK. Boss Live, vient Boss Live, vérité, Watana. Je pas les 18 ans d'Europe classé par père, vient à 40e position. 3e position. OK. Première dans position. L'échec. Première, non, yo ben on l'échec, 3e position. T'es cassité, son la classe. 3e classe à non, bala ma 3e toza 3. Achati santé. Toza 3. Moi na mit na 3e na classe. Para au CP, parmi les 5 premiers para au betele maboko. Azui. Achati santé non. Toté, Johnny Pacha tiko sika s'il vous plaît. Tiko sika. Achati santé. Toza na classe 20 personnes. Hein? 20 personnes. Dans 20 personnes, on a mis 20e de la classe. Na simananga na naza. Na simano mutazate donc na salle de classe wana. Parce que on doit clôturer. Kasi que na salle l'échec. Na habité so mamna lo bana ko sibo aider ngai non. Ah, donc vous allez l'échec na ndenge vous allez 20 au clôturer. Achati santé. Vous passez classe. On passe au délibéré ba ben. Il y a 20e personne wana. Il y a 20e personne. Voilà. Il y a Rozoyango. Il y a l'échec. Ce gars zui na on passer classe té. Pacha. Ouais. Bagolo bayaka mabebi. Bayebi yo mwana bango na défendre bango. Na yebi te so bango balinga bango da 3e. Non, na lobi vérité na bango bayebi bali basenga basala réunion mo boy. Oh ya président na ba fan. Ba fan balo ba envie na bango. Qu'est-ce qu'ils ils ont marché té. OK. Ouais. Bayebi yango très bien. Bayebi. Réunion et salamaki. Comment babiloko zo salama ya kitoko bongo mais en besoin avancer té et loko zo accrocher té. Donc il faut des babas dans la stratégie. Donc on partage même ma vie na pasteur Denis. Ah, pasteur Denis a lobby les padres à Kofi. Mais ngana lobby bongo té. Non lo babongo ndeni mutaza vivant. Non lo babongo ndeni. OK. Les loko obete simbité, les weno obete simbité, le bene simbité, lobby wana kuna. On s'est gagné Johnny Pacha. Ego Simba. On s'est gagné. Na sekisiko na lo ba lobby na kuna. Na raisonner vi na ngamo lo ba aza bien té. Donc ve faut tika lo ba bongo ke aza na kobe. Té na tanga komboten et comme lo na lo ba mamona chrétien. Na raisonner vi na ngamo lo ba aza na kobe. Aza na kobe on est faut non faut la vérité Johnny Pacha. Non parce qu'on a tala ke mission ve tika ko lo ba mama bongo. Les pas aza mutu ya mema biso ba par-ci par là. Tolia bambongo na ye donc mutu aza voilà parce que mabiela mutu alo babongo. Bon tolia bambongo na ye té mais tolia bambongo musala o tosala na kati ya orchestre na ye. Ngako na zo chance na lia mbongo na ye mais musu bazwa ngote. Donc aza vie moko boya za ina biso pe bien il faut qu'on soit toujours reconnaissant. Donc ngana kenda voyage na Kenya na butu tozongi touti Mombasa.
province na bango toye to damara te to sala da chuté to comme na aéroport on a to comme so RNI déjà to comme retard il fallait to directement vol Kinshasa voilà le moyen à lia ko des até mais abenganga parmi ba musicien bazaki wana pacha pona gâteau zo jus et tikalanga emsu ya bosa nango mingi tikalanga alinga inga ezaka ke ba jaloux ba yaka pembeni pona ko ya ko troubler mutu emsu pe bana pour ça ba bomele orchestre donc c'est ça pour nous il y a des gens au bazar na besoin bon orchestre neti mutu mo nazaki kuna na profiter na lobango neti master nanga trésor congolo nazala kuna boye réunion salami azotela nga bikoma donc ayibite ke ngai oui abosani ke ngai naza mutu na utaki parler directement pas faire rigolo na uta créer c'est mon hôtel faire mta salaranga yo uti na yo pas le king ceux qui peut le king ayeba ki yote vertige wan loka ba yeba ki yote donc il fallait que ba continuer le king ba présenter porte-parole toujours sikaye ils ont importance donc ba aye na réunion zo chapi bikoma mo mara moya ebité ceux qui ba pesa que chance pas le king alinga ki azonga alinga ya pas faire rigolo te vous comprenez mais alongwe pas les king kuna po peut-être erreur mo sana maki aye pas faire rigolo place ba nokolo ba ke fali nzambe abosa ki andolo ba fali nzambe nzambe na bango tout fuka matobonela to fuka matobonela to fuka matobonela fali pour parler mais ataki kuna lobaki yango tout le monde a les passé aye na orchestre obanda pe ko finga koto kuna nando finga na tikala luka be mission luka be mission luka be mission luka be mission banda ko ndima F victime luka be mission ba Johnny Pacha est-ce qu'il faut les cas émission ba ondima F victime tango zakina jet so iba tuninga makambo F victime na ko kima yango étant que artiste on a travaillé pas pervé c'est normal c'est normal trésor kongo la longwa na ye alongwe na ye kuna ba benga na so ibe ndenge nini jour à réunion parce que ma bien là s'il vous plaît toza en direct pardon to ba commentaire azocha bikoma na bateau fait rigolo azo sala po baza ba soldat ba bundela orchestre siko bikoma ya chaki wana to lelo to suki wapi alingaki lelo ba musicien ba longwaka balongwaka po za lelo bongo donc yo posa parmi bateau balongwa po na ba comportement ya trésor congolo ya bureau ya trésor congolo ya bureau ba ya bureau to trésor congolo bureau OK ouais voilà je ne sais pas s'il faut au pesa papa na yo papa Hervé conseil par rapport à bureau na par rapport mambo pesa pasa kuna parce que biso tozala kuna te yondo yebinda kuna bino bien conseil conseil na pesa ye aza grand artiste voilà aza déjà mutu o mboka Congo yebi ba Afrique yebi awelela bon nako elo le beyo maneti mabe quoi aza déjà leader yo mo solo ma na po yo mo na soigner ngona lo bango mabe te somo hypocrisie ça la clair bon aza clair conseil na pesa ye vie oza déjà grand artiste oza grand leader na mboka oyo donc na roloba na yebi que ozana mutema munene mais batu ba ko komiso mutema mabete par rapport à masolo ba yela na artiste surtout batikali na mouvement ba artiste bazana mouvement na ebele bazana ba chant fallait bima et osala pe promotion na yo moko pe leader pesa baninga apesa bana chance ba master chance basala sala makambu ba osala makambu batu ba comprendre que faire rigolo za grand so atikali ye moko bima lokwa za moke vous comprenez et nini suna ngai na loba na bosa nyango ngai lobelo mona bosa nyango quoi voilà voilà ce que yé to kozongela achati oseki nini tobi oseki nini le suna ka lo mo bo na comprendre nga na muté pesi nga posa oseka et le Congo ça ils ont concerné l'émission ils ont concerné ma solo to beti masoka yo mainanga bozo betaka achati santé s'il faut opesa bande kono suswa yope batikali kuna na jet set ba ope baza pembe na papa Hervé s'il faut opesa bango conseil parce que bino ozaki kuna o ebinda problème très bien s'il faut opesa bango conseil okolo bani ezaka que non babunda baza ba soda parce que papa il fait ça dernièrement son mobilisé ndima ya ça confirma déjà et donc baya ya babunda rara baza ba soda balegaka TV basaka be mission boye et ola musa mouvement baya ba vana ba wana ba palais l'isapimo que l'on la facilité donc on prend
trop de charge pas papa il fait ma BP mingi donc baya ba bunda te po ba soda pena ba kenda ba soda pena ba soda pena on a soda pena o non ba soda na jet set bazate basa shooter bango so kenda ba soda bazate obi tant dans une orchestre ba fils amechola bazawana ba telele bazawana ba soldat bazate ba marka us bazawana ba soldat bazate na vanda ka pe na TV pe boy na kepe mission te na terre non oh marka us muta déranger yeso lequel lobby ba et déranger salisi ba analyse ka ba tabo mo orchestre bango wana te ba soldat bazate ba soldat zaki ba Jani Pacha ba masananga ba matadien ba biso oyo TV ozo bunda tala biso bunda ba combat cage pena bo sentir que non na palais peut-être pas faire na palais tabi pecho za soda biso to ba soda pena soda on s'en prend lelo tina kwani donc zimé le foot vraiment donc Faustin Birindo donc matro vraiment donc mambona zolo ba oyo bienvenue basangila ebi mambo nazolo ba rigo botamba ebi marambo donc tina kwani vraiment donc zimé le foot matro mais elonye sala que so bozan la kati ya mouvement na bozolo ba bolamu nango mais ce qui bolongwe et comme aka toujours mutala zaki mabe mutana sala ki boye mutala esala ka nini nango ezalaka bobanga ka place bozalaka bapekisaka bino boloba vérité te yango to bolongwaka boya koloba vérité mais ba vérité on dirait yango mpe tomona ngo zala balokuta parce que tomona marka uzaleka loba toujours ba vérité hein ye loba peut-être si ya ça ne va pas loba que ça ne va pas si ça va loba pe que ça va mais bino so boza kuno dirait bosala hypocrisie boloba te lo te ni te mais tant bolongwaka nde bobandi ko loba mais quelque part bino nde boza mabe so total pe non réalité au moni tant que bato talanga ba chanter sente bo bato sepela bamsu ba kumisi nzambe donc eza ko loba te so zawana o loba so ki vérité mo te moni oyebi ndenge musique ndenge kendaka place ozali place ko kumisa ata ba défaut na ba qualité tout surtout ba défaut zo monaka malamu parce que eza place ozawana on prendre tango sikoyo to longwa na longo bo sikoyo na tala sikoyo chemin na ngane na za bo chanter sente lelo chanter sente lelo kala trop ta chanter sente obeta obike a chanter ku to azo finga te mais bozela muto alobaka trop pona ye jura ko longwa ndi bo comprendre mutalo ba ngo trop nani mais Mark House azo sala mabe makasi ye muto azo kitse su mouvement makasi donc nazo vous avez besoin longwa alongwa ka mingi te alongwa kitoko alongwa na ye alongwa na okay ya kama be ya okay na ye tala ba secret mususuko oto yebi okay na ye nazabo sko bino boza besoin de déstabiliser ba père Tony na panzi bona mito ndazabo na ko panza na panzi boye eyindi pe mokile yindi mususu ba sale fait de route azuma suwa songi village natal pardon hein, la Lyon elo mona ngana lo bangana lo ba elo ba ngana lo ka ba vérité voilà moni babimisi okoyeka eloko okoyeka eloko ebimi mais na moment o elo okoyeka eloko ebimi ya ye asali émission pour lobela makamaka concert vena biso les abeti na Côte d'Ivoire et puis abeti concert moko simbi concert moko bato bazo yemba banzembo ebimi pas même une semaine mais bato ba yemba na voix na sali polémique te ya bango pe oyako to kenda pe ba Côte d'Ivoire to beta ba concert pe plein bato pe ba yemba banzembo les padres na boyité mais ba beti générique et bimi ça la promotion générique yo yo maman ko lobela betaki nani mettre Gims mettre CG pardon parce que ma bien là s'il vous plaît non s'il vous plaît biso à l'émission na biso ba façon yo kende nango biso mais son appelle son micro assurer biso ko loba bien biso to finga te to loba kaka ba vérité OK est-ce que na finga te na bo kende façon de kende pas ken pia na bongo biso to linga mo so lieu na polémique te pas ken pia na biso na komisina le king est-ce que ya mabe te biso so muta sale musala bien au komisi est-ce que na finga so na finga mutu attends mo loba vérité est-ce que na finga mutu autant ba question ba répondre mais ba répondre silencieusement
Ndé baza déjà pasteur Denis Salobon prophète des nations. Avec musicalement les padres musique les okufa. Et ça musicalement. Nga ça que mission na Denis les sabi alobaki bongo te alobaki que musique c'est okufa te. Atene pe alobaki on peut pour na faire rigoler te parce que les 18 ans ba ça que belé c'est faire rigoler te. On est talinga te nabika les padres. Ngata les padres. Que les padres to beza. Nga les padres, ngana les padres. Ba benga mikolo Vasco les padres. Vasco ils poups. Vasco ma belle ils poups. Nana ma belle te ndeza leona. Au cas on est kufa déjà kufa. Tokos. Ok, c'est Koufa qui est en Côte d'Ivoire, mais Koufa. Côte d'Ivoire, est-ce que Baton ça va faire? Baton dit ça. Merci beaucoup parce que mais bien là. Prochainement on reçoit. Parce que tu as des autres émissions. Tu as des autres. Na bien, nandenga mabete. Yo kana tsende émission elengi. Pour bato ba talo pour poto balinga. Mais la Lyon, on souvent biso moto tchaka bango baza ba leti ba ngolo banini. Tchaka bango baza lokwa ba conquérant. Baza lokwa ba rival. OK. Eza bongo te les king ça musani na ndenge les pas dans ça musani na ndenge na ko biso to ko non rivalité le bandale l'autre episode yo sal ko émission yo le pas dra nango vena biso fallait nango te mamu vena biso fallait nango les pas dans nango te next ni le fallait nango les pas dans nango te ni le pas dans nango fallait pas nango na ye yo na yembela mama oyoka bien donc tout ça l'émission na biso Vasco ma bien la mystique. Il y a pas de problème. Tout ça l'émission na biso comme il faut. Voilà. Donc j'ai compris que de fois ça vous dérange par rapport au Yalelo Ndenge F victime et Jet Set pardon. Dès comment Kende ba mamdenge so Kendele générique bien kitoko ndenge Johnny Pacho lobby mais yo bien monté que bien na yebi que générique qui nga kuna binango ya nyostu ma fille dans ça à la maison na binango yo lingo binango na ndako bongo non ndate pour te dire que non pour te dire que ça qui oza journaliste il faut opé ça courage et conseil na artiste bazo na kufa so zo encourager bango eza lokwa artiste moko to na okufa artiste moko to na okufa en tout cas. Et artiste monté pardon on a évité yo journaliste artiste monté kokufa sauf que ndenge yo lobby la question on flatter ya biso linga ba flatter ba pemé na les padres te ngala ko flatter les padres te ngalo ba vérité mais lo ba vérité mambo na loba ona loba vérité ngala loba kapena kenda nango bon obi na ndako na site beta non ezobeta nango mais sauf que Vasco Mabiala oza l'émission la biso te ezobeta non, sauf que bah couvre-feu zali, bah que les sauter. Bon bah disent que ça tu es obéta na couvre-feu. Johnny Pacha, s'il vous plaît. Tous on la sigine biso. Pardon, nga journaliste nga pas poser nga question que la musa les padres. Nga pas poser te fanda, la musa le padre. Dans un talent. Oui, azana ba la musa le padre. La musa le padre. Azana grand chanteur en boko. La musa le padre, la musa le padre na ba façon Vasco Mabiala okendi nango. Non, on a ba façon Vasco Mabiala okendi. Ba façon Vasco na biso bato fanda biso sko bato fanda wa na yebi que déjà yebi que bureau yemo yebi que bureau ça ne va pas parce qu'il a créé des réunions mo basala maisha je crois na ba fan dans c'est ça quoi donc to lingate oui to ko na ko ya na caméra boyete to lobara boy ba mo ko to flatter donc nga flatter te depuis na on tikala za flatter te na tikala za flatter te apesa ba massa ba nzembu lo wa mutu lo wa mao biter papa na Jaiden na pesi malolo mbote malolo hein camarade ya my back love na pesi mbote quoi donc place bazali maman na Jaiden mao chechumu so azui lo kwa nzemu ba vocal déjà raté OK déjà so il azui nzemu c'est que carton donc ba artiste bazali ba fils sa monsieur là voilà ba Igor na obi ritinza longwe. Ah bon? Vasco Mabiala, s'il vous plaît, aux obèbes, cette émission, aux awate, pardon. Johnny Pacha, au côté de ça, au côté de Tokati. On a apprécié, bonne chance, Ritinzel, vieux Zabongo. Oh, Ritinzel à Longwe? Oui. Ah, ok, ça reste à vérifier, tu me campes pour vérifier. Donc, on a apprécié, bon courage. Non, on peut bon courage, tu peux y habiter sur Longwe. Bon, à combien d'engapé? Avec Longwe. Ah, d'accord, c'est que tu as une prochaine émission. Et voilà, tu as commis awa, enveloppe la petite souka, au fungola et puis 4 leaders na biso o zabela ngai. Hein? Parce que Mabiala on dirait ça mbongo tanga kaka. Ah, ya mbongo. Tanga
tanga katana libanda parce que bon on dirait katana tanga libanda e monana c'est ils annoncer maman ya mangai vena biso falili ipupal king el mar el pibe de wall el pinchinchi el fantastico el fenomeno el excellencitissimo el protagonista. Voilà, Fally Ipupa, le king. Deya Gino Liaki. Qui est Fally Ipupa pour Johnny Pacha? Fally Ipupa, Aza king, Aza aigle, Amonara musika, Era ya olala batu balamuki, Era batu balamuka ya lali. Aza mystique. Azaka mutu monde mutu mutu mukwabu baloba. OK. Mutu mukwabu ça veut dire mutu mususu. OK. Asala magamu obi bobengalaka na le king. Ah to bengana te. OK. Naza numéro ni koute. D'accord. Na pesa o. Ayo parce que bien. To bengana te. S'il vous plaît obebsi. Non baka ba vérité quoi. Et non baka ba vérité. OK. Toto monae awa les 18 misaki tokos de oyamba ki onde nini? Ouais, tokos kitoko, banzimbo kitoko, ba featuring bien et puis ba artiste wa yembi wana ba yembi bien. Daju, mwana mama Dalida. OK. Carton mat kitoko ya lobago toté. Donc nzembo wana kuna fan nango. Oyebi na ba titre nyonso tout. Bino mambo na yebi ba titre te. Na yebi banzembo. OK. Ba titre na yebi te. Ouais. Net nzembo nyo sepela nango. Na cho yemba na yemba yango ami balé ba wana. Te wana yo mo sale ba pressé non nga poser ko question. Parce que question na ngai. Nzembo yembi na mat hein. Linganga chérie, linganga bébé. Linganga chérie, linganga bébé. Linganga chérie, linganga bébé na yo. Ah laissez tomber. Ah laissez tomber. Mon bébé, moi je suis fatigué, je crois que me laissez tomber. Laissez-moi juste une fois, ya, 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 ya. Laissez-moi juste une fois, ya, 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 ya. Ah, laissez tomber, ah, laissez tomber. Nanti mba imina daju. OK. Na ye yo, na ye mbela maman, payoka bien. Na ye mbela bébé, polala bien. Je vais chanter pour te soigner. Daju. Achati Santé. Achati Santé, tu poses une question. Qui est Fally Ipupa pour Achati Santé? Tu l'aimes? Ah, venanga bokila lokondo. Eh. Adam mystique venanga wana. Tribalisme était argentin. De venanga pena bokila lokondo donc venanga pena bokila lokondo. Eh, venanga Adam mystique, Adam mystérieux donc yé. Et c'est que bino bozo comprendre te ya zo comprendre. Et c'est que bino bo koma te ya koma. Et c'est bino bozo zela no a robeta libaru sauter en photo donc a mystique donc viona et puis avant vieux moro boé na so na oyoka e nous a trop inspiré donc so na sala ba biloko na ngai ba beat na ngai na so na fanya te vieux munda yetu boye lo no sa fena ya pena bo na suka ye mena ye na musiko na kingai na sali na pesi ba sens mobo donc inspiré nga trop aza apena buliste pena donc ndero ba geno aza pena mubali abunda pena bunda pour na vie na ye donc ave moko boye le peso a proposé yo obeta tala moi obeta santé pa na ye OK na yo attaque beatmaker na sala ba musique parce que obi limbamba ko attaque beatmaker pour na teka ba musique osons prendre na beatmaker na sala ba mélodie na sala ba beat donc OK na yo on dérange pas Jani a onyonga te pas onyonga te kokende c'est trop dit na ko proposer na ko sape musique na proposer vie yo na eloko wana ah Vesco Mabiala témoni vile king avait na biso donc baza ba fi oyo basale biso banzela ozon prendre okosi Vesco Mabiala okosi donc baza ba vi oyo basale biso banzela le king papa Hervé ozon prendre
bavena biso bantsone papa chéri bakofelo mide donc eza clique mo bavie mo bapesi biso lelo nzela po ekomapeke no te eloko oyo fena betango feza lokola ya le king fena betango eza na idée moko lokola ya papa Hervé ozomprendre baza bavie batrace biso da nzela donc eza na ndenge mabe te mais balobi vérité tikalaka vérité donc moto oyo vérité pour nous ezani vérité le king azo chapeauté chapeauté nani azo chapeauté na génération na ye azo chapeauté na génération na ye donc azo représenter biso na Afrique azo représenter biso na mokili ezo mona na miso ozo prendre eza ya koboya te eza te po te donc toza ba petit na bango soko sa eloko malamu tokokumisa yo pe tokoloba ke non opesi biso idée opesi biso nzela oson propos biso tozo na sima na bango donc faut pas ça malamu bango bazo sala yango biso tozo landa yango. Merci beaucoup à Chati Santé Pacha. Oui. Tokombo vraiment na suka ya émission na biso na habité au trouver émission de nini. Ouais, excusez. Émission elle est bien. OK. À part quand Vasco m'a bien embrouillé biso mon. Moi Vasco peut na habité. Na habité peut Vasco m'a bien. Elle est bien. Vasco m'a bien azana kanda nini yoko yeba na kanda nini. Bon wana eyebika aye peut-être. Abia kanda osanza makila ne atsanza makila. Na sanza makila. Sikona atsanza makila. Ah te yete ya sala mambo ala tokosi. Donc merci l'émission et l'équipe. Excusez. Émission l'équipe bien. OK. Merci pena ba fan bazuita Hollanda biso. Monokeza monoko so ito beti bako vraiment bolim. Excusez bolimbisa. Émission l'équipe bien, na sepena ba question, na zaki à l'aise. OK. Et puis excusez na pesi mbote na bateau Hollanda biso. OK. Le roi Bigo Mignac les mystérieux. Le rôle à Vicky Mbelan les londoniens. Diezola na cité London nani susu basé belé ba Bigo Mignac Fabrice Lolema les pacificateurs Bakar rebellé alors dédicace excusez dédicace déjà na Katia Lumière album na biso to préparé to ça déjà na jeune excusez bah OK bolika bah OK na comprendre te ozui omoni nani oh Barakel oh bah OK bah oh yo Barakel ya osakana te OK ni oh Barakel est-ce que bah OK ni OK parce que peut-être sous na meli mai mbango poser question donc vous carama tout ça déjà na générique na biso to travailler voilà na boy autant comme studio pour ba na studio pour banane bakenda jani on dirait comme na batu balandela nga pena osaba fatite ke abeti pe libo na message jani o fa kufa pena OK bazangi te bali et puis parce que mabela s'il vous plaît ko et puis na lo baboye bazali OK ngana na nga mutema malamu envers bango donc bino boka na siko mwana batu ya mama Arlette boka na mwana batu ya Nzambe déjà zo bunda na Nzambe ponga na okana bino te siko nani nda okana yo yo za ozangi ba jaloux ngala yebi bango ngala yeba ba jaloux na kotanga pa kombola bango te ngala kotanga ba kombola bango te ponga na lobi te mamba ba jaloux ngapena yebi ba jaloux baze belé muto ba diego pembele jaloux di nani Glodika Dima jaloux maître solo jaloux ko yoro lobata betanga makofi na ville donc voilà mettre mo batinda na beta na boye mo dévoiler batinda na beta yo mais na obeto te katanga na batinda na beta o non na kotanga bilanga makofi ara na ville a mukuse boy maître héritier donc ba beta yo pona nini po sali nini studio na préparer lumière po sali nini ba beta générique déjà zo kenon aussi là walo kutama parce que les 12 les 13 na côté dédicace à générique excusez OK et après to côté rodé room betkala na studio na RTNC pour travailler na des studios excusez et après on précipité na Cameroun pour tout ça la featuring na biso na Mystère Léo to yemba tout ça la clip l'artiste monopé tout autant comboté faut bimaka pour ba comprendre Mystère Léo da to banda kotanga tanga. OK d'accord bah dédicace na obi ton numéro de téléphone à Chati apé ça à Chati mta apé ça numéro ana muto ozana posa soka na o mobanga pesa na pesa numéro loba pesa numéro na ngezali na obosana trop numéro na ngezali
Plus 243 81 39 18 551. Plus 243 81 39 18 551. Appel normal, WhatsApp, Rosola, page Facebook Nanga, Gianni Pacha officiel. Voilà. Instagram Gianni Pacha Barakel. Bon, mon photo et Robima et puis bon, mon photo. Voilà, à Chati Santé, yo pe quelques mabanga na yo pour courir derrière le temps. Ouais, mbote nangai na baye ba sepelaka nangai pe ba sepelaka na orchestre na biso Cité d'amour mbote nangai na bienvenue ba sangila na mwasi na ye Andy Bambi ba sangila en direct à Canada, Rico Botamba na États-Unis. Biko minyaki le mystérieux Fabrice Lolema mituke belé yende soki bengi ozu yango mba moko Yasika Ave Mimi Ave Lutama Divine la japonaise Zidane maman mokonzi na Paris donc Zidane maman mokonzi na Paris balobi association F Mais Fortuné Massamba donc yepe nazo aider ba orphelin donc merci na yo la reine Lyon Bernadette Masengo donc merci na yo. Et puis, mbote nangana Jemboda, Trésor Souverain, GS Njenza, Akafulek, Akafulek, Tommy Boy, Maman Nangai, Akafulek, Fortuné Massamba Bia 60 F Mais, Yangonde Makamuko, Yango Ming de Yango, Prince Fataki, Papa na Kenzo, Momo de la Marole, Nan Moussous na Bosena ni Vasco Mabiala. Diego Pembele. Voilà, merci beaucoup Vasco Mabiala, Diego Pembele. Gianni Pacha, on souhaite les meilleurs vœux, on souhaite les meilleurs vœux na bienvenue Kindenge les banquiers suisses UBS. Bienvenue Kindenge. Les banquiers suisses. Bienvenue Kindenge, les banquiers suisses. Ah, ça n'a pas ba Mimi Lutama Avio, ba Divine la japonaise. Il y a la Zidane bienvenue Makanga la paix prod. Donc bienvenue Makanga la paix. Voilà. Nous avons Simba LNS, Bigo Mignac le mystérieux Momo de la Marole Fortuné Massamba les rois Lion. Nani Soussou basé Basili en Sarnati. Si tu restes temps, lumière, oui, temps du jour. Voilà, comprenez que nous sommes comme ça à la fin de notre émission. Comprenez que le propos tenus dans cette émission n'engage que Gianni Pacha, Achati Santé et puis parce qu'on m'a bien appelé côté à Kwambrié Bisso. La Lyon n'a rien à voir. Moi je suis là, je suis au milieu du village. Moi je fais que mon travail. Abonnez-vous massivement ici dans notre chaîne Africa Lengi, vous ne tirez jamais d'ici. Dans l'Ingablo Makasi, en tout cas, équipe Mobimba Bisso et Africa Lengi, mon cordon Mike. Parce qu'on va bien la Ndoki. Mon cordon Mike le Kamalage. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.